Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV na pesi bino ba mbote ya ebele. Et puis, bonjour, gros bisous, outil pas de la douceur. Je fais encore mes big salutations à mon boss, Papa Sibomouto, ma partie d'Allemagne, qui c'est là, leader, il y a Pembe. Et puis, je salue encore mon sang, hein. Makulutu ya bananangai, cœur sensible, la grande au fossette. Dans Mouto, ayana idéologie, ya Kadia Pemba. Mais ma bango toujours, likolo, ya ko samba kutu ezate. Dans ça là, on kane to kanaki, tozana simanayo, ma sœur de sang, je te salue. Et puis, n'a pas si sous mes big salutations Alfred Mwinza. Hein, papa ya Bameti na kati ya France, papa ya Isa héritier du trône et Altavi Mwinza la fille à papa. Kaka neto lobaka la nature ezaka wana pona enseigner biso, la Bible dit la nature eza wana pona enseigner biso. Dans ceux qui likambe komeli par exemple on est là mon père na kati ya Suisse eza parce que et comme mais eza la leçon pona héritier kasongo na kati ya Afrique du Sud. Donc makambo et c'est parce kana ba vie na mse zaka pona biso to tiraka ba leçon na Congo Check Check TV. To sala ka ba masolo te to bandi to zui kaye to bandi ko bete le quoi histoire rencontrée maintenant ezala ka ba réalité sala makana ba vie abatu nde bayaka ko luka Congo Check Check pona ko pesa ba problème na bango un peu ba meka un peu ko trouver solution. Bato bozakawana oyoki lisolo ya Congo Check Check TV et puis osali commentaire de la douceur mon o a prononcé que bien te de la douceur partie o ya sala ki bien te. On n'a pas besoin de ça. Ceux qui ont moni ozana pona ba critique osali critique au PCP gestion na yo au PCP piste de solution. Tu peux pas seulement critiquer quelqu'un et puis au PCP piste de solution non. Quand tu critiques quelqu'un PCP piste de solution pour que toi ça l'erreur était mais ici dans cette émission tozana posa ya ba conseil parce que bato ba ça ka ba problème na bango ezalaka apesi lisolo atalaka ba commentaire pour que azwa leçon azwa commander nini ya kosala lisolo ngo lisolo ezali que non ezana fimo bazalaki na Lubumbashi kaka neto lobaka vous avez droit de savoir et sengela ka boye baka eza fimo bazalaki na Lubumbashi aza orpheline de père parce que la maman na yena bandeko na ye. Donc on a ya parti ya R2 Congo awa et sali ke abali mwasi na ya botaki er mwasi aboti mtonsunga mwasi azalaki te. Oncle Lobite naza nuance na ngaza na Lubumbashi na tindela ebiche na billet aya awa pardon asunga mwasi na ngai. Et salut que non consolé aye awa na kati ya R2 Congo abandi pe kosunga oncle na na misala asungi oncle amoni que moi na vandi abina kota la fille classe consolé ba koti c'est classe abandi classe abandi première seyo deuxième troisième a commis na troisième professeur Nemo Boye attend ça rappelle si consoler bandé kotanga alingi consoler balingani pe balingani basali na bango parcours na bango consoler ayo comme na quatrième les garçons bientôt celle déjà une année avec la fille na moni aller une fille 12 poli dans hasard vraiment na bakalta oh que non mobile non sakoki kozala attirer envers une femme les garçons le bina présenté yo et pas famille nangai. Basali peut jour le garçon m'a consolé na belle famille à consoler maman bokile pas yambi consoler bien à ses pelinaye ba apprécier la fille comme il peut relation salami nango la fille pas comme ko kene na famille belle ya na mobile na ye de forme na pe mobile a yebité des alaka ka kolenge la pe libala comme ensemble après moi loko boye a memeli maman bokilo ba semé qui n'est vraiment balinga qui donc consoler le but de la douceur j'ai été vraiment aimé na famille ya mobile nanga wana. Et ça, il fallait passer 5e oncle nanga le but non. Dans un sous nambon en foot le minava était musala baki tinga grade na foot andaku. Na foot ya balé qui na classe na zo kokate na yo ndima o chômé kakane o. Le garçon o azaki na professeur na le but non au chômé be de commune année terminale. Moi je peux t'aider au continuer. Autant à 5e et puis au passé 6e parce que le fait le bi autant sangeza bien aux en souci nanga mais famille nanga il place na zo va na pas oncle nanga. Est-ce que bakolinga mobile o abimate atang sangai oncle nanga lobi obima lokwa neti irresponsable donc ekosala bien te parce que bango ba ebinga na makamba mibalite ekosala bien te nandima kaka na chômé la fille a 4 classe na 5e makomo va na ndaku avant na kasala ba misala tout consort mobile pe kuna za ko évoluer nza mais pas sali azusu sous marché autant ça sous école mususu j'ai vraiment fongwa mi a comme stable
aye kozwa ndaku parce que à l'époque ton bazalaki na mwasi azalaki epa na bango nzambe asungi aye kozwa ndaku kana ba conseil ya consoler wana aye kozwa ndaku kozwa na ye ndaku nzambe pe so afongoli asalisi susu cabine atie petit frère na ye na cabine wana bolingo ezo continuer les garçons banaye ko prier kaka sibitima boye ton mobo kaka consoler ba komi ko coincer na ndako moya bima susu ezate mobala obenga ye boye non je peux pas venir awa nazolamba na tikai na bana mama bima ki obika sofa na pa batu bandesi nde banyoka makana banda kwa batu bandesi donc yo wana tu obligé au sala msala 24 heures sur 24 heures bandesi nde bazala kaka moye consoler kutana susu na copain na ezaki sous dedans et comment qui passe na temps na kaka neza donc kaka neza ka mibali bazaka na bango je sais pas mobala teli ke naza ndaku nazaka na copine mais moi sans kuta mona na kana ete to benga na kana ba téléphone ou bien so na lina mona na ke juste libosa part na bango lupango na bengi ya bimi to sololi ka bongo non na me capé ko trouver moi mususu en dehors na ye les professeurs wana meki ko linga fi na kati église na bango azalaki niasi ya pasteur na ye donc talaka yo moko olingi niasi ya pasteur il faut pas oya na ba aventure pasteur abengi yo lingi niasi na ngai na lingi ba aventure c'est vraiment lingi yaka au sala présentation les garçons pa a sali présentation dans a sali présentation famille na yebité parce que famille est déjà et balé kolobake non yo moi na yo nzamba tindelo ya vie eza consoler tu peux pas aller au kenekolinga parce que tant fia na bande ko yana ndaku na bango nani sa mama banda lobake non mais yo de se présenter so consoler o susu na non de mama consoler tozo mona na tête tout consommer moi sinde malamu yo wana bimarate o te mama maramnanga non sala na komi pe na posa na ke musala be na yo kuta pe fiancé na ngala mbelinga me consola zo sala ngote c'est mieux na sala mo sozo linga boye bozo mona mo sote mobali teti kaka a continuer na ye na fi wana a sala présentation balandi na nga ye moko ni famille na ye ni maman na ye ni papa na ye ni bandeko na ye azuka juste ba camarade na ye akepa passion na ye a sali présentation ba continuer bolingo et continuer mais la fille mais les garçons pendant ba osala bolingo na fiwana azaka toujours na bolingo na consoler de fois tinde la kepe bambongo na batigo cash na biso azotinde la ye bambongo mais ye alingi mo so aza permanent aza poso amona ya monier bolingo ezo continuer ka bongo mais la fille pe so akei kaka nezalaka place mutaku fara bat bazanga kate ba fongoli consoler ke mobile na yo alinga kutu mwasi akena conseil aller près d'autres consoler bengi mobile oyo nga na yo keze ya solo te to kutanto solo ba kutani ba solo liote fi oyo akangamelanga akosika mwasi fi akangelanga ba akangela alinganga ye moko akanganga kaka na yana bima pa na bango tout console seli kena présentation mais nanza na bolingo na te yo talelanga kaka la fait bien telelo comment mayo da so sali chemin na yo o te talelanga kaka ne baloba kaka ce que lingi mwasi ya mabe okomona ya minene les garçons komi komona ya minene mwasi ko sala ye banko ba bomba mbongo po basomba biloko alibala boye mwasi komi ko zambonga na ko sombela ngo bilamba ko sala ba de n'importe quoi bon sala mbongo po basimba projet boye mwasi o zambongo wana asala ngo ba biloko na ye asombi ba syllabus dans mobala moni ke a creuser libulu na ye moko famille pe comme condamné mono zala kina consoler oboyi siko na minute ndenge to lo baboye les garçons wana ba utaki ko kansaye pa fiona parce que abeta ki fiona zaki mbongo na ba sala ki pona makam na ba projet asaleli yango ba makam na ye ba tune boye les garçons abetier et puis la fille ake funda ye alobi ke mobala buki mino les garçons ba kanga kiye à partir kuna ya kasho asala ki Chris bakene na hôpital famille na bandi ko condamné ye mais est-ce qu'on a minute tozolo ba ke garçon abimi na hôpital mais akomi ko luka azongela bolingo na ye et pas consoler toute la famille pesa d'accord balobi azongela consoler mais est-ce que la fille alobi nazo ko kate de la douceur mobali o amoni singa ba mwinda o ya divergent ngai akena ye ko sala près d'autres c'est pas ba fille mususu après le temps ce que temps balu keli azoya pour que azongelanga balandi nanga bomenka pe boselanga analyse na likambo na ebite na sala ndeni na banda ndeni na limbisa ye mais nga mo profond boye na linga nanga ye parce que je n'arrive pas à linga mobile na meka ko sala relation mais ekoki na ngote na kati na relation mais skonde ya ye boye na meka ko limbisa ye to nini yango na ye na Congo Check TV boselanga analyse bonjour Billy
Bonjour, de la douceur. Bonne santé. Oui, santé, n'a que votre Congo tchèque, base de la monde qui santé, ça n'est normal. Une surprise agréable. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu okozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi malamu vraiment na kati ya agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Après sinon nous mbote vraiment et pas mon boss le der à Pembe. Papa Sibo Mutombo oyabiso aleki ya bango nana kocha tembe. Ndenge toloba kaka est-ce que oyo na oyo ekokani pour l'interrogation ezanga mais réponse eza bino. Après ce mbote nanga pas Carmela Kabamba le cœur de l'homme puissant. Place aux allez bambote belé. Merci beaucoup Billy Weto. Likambo oyo ki li solo nde na beti. Mais quand on peut analyser la fille a commis tout dans zaki na mobile ake a sali présentation pas film sous connait simita la comme Lucas ngela yo en tant que humain. OK, merci de la douceur. Bande konanga na lobaka toujours likambo bolingo bakena na ngomba ngoti na lobaka toujours ke bolingo bomaka bolingo esa saka mutu babiloko moko o yebaki te ke ko salema na vie na bino. Alors tellement que bolingo ezala bongo ndeko nanga mwasi nako pekso te ke kozongela mobali ou bien nako ebiso te ke boya mobali parce que na maloba no zoloba ke tu as de l'amour envers le garçon. Alors nga nako pekso te ke kolinga ete be boya yete yo tala place motema na yo tina yo wana osala po oyo koya na sima na yo ezala na mutu na ngate po ke non alanda ekuto ba conseil ya bili nde komisinga boy mais nazo condamner le garçon. Ce qui est au que olingaka mobali mwasi na yo et comme na moment moko boye tala na ba moment nyonso bino boleki ti bokomisi na suka omoni bokomi pembeni ya suka ce qui est que komo benga ye aza vraiment très bloqué na place avandaka sala effort bima na kasa libota mi moni sa na famille ba yeba ke non ndenge aza boye ye consolate a commis déjà na fiancé a commis déjà na mutu moko boye soki mutu na bengi photo libérer ye akende bokutana mutu wana. Tu n'as pas fait ça. Aujourd'hui, tant que ne se présentait pas, ni sa pasteur. Pourquoi tant la présentation ne se présentait pas moi sinon? Oza mabe, oza mobali mabe. Mbongo kenda ko sala prédote kuna na présentation. Il fallait que ça langwe pas moi so yo lingi. Ozo lo bakeno na zaka na bolingo na yo, quelque soit na quel na ko se présenter kuna non. Il fallait que zo kam mbongo on se présenter pas moi so yo lingi. O sali mabe, je te condamne. Oza mobali mabe makasi. Alors ce que talesko sort yango na lo bakaka na ba émission. Ma bête au salaire qui fout à makanasi. Toi tu peux faire ce que tu fais, tu trouves ça bon. Mais au yebi si ma loko anate ni neza. To senga kanzambe avant to sala makamunyo so to cha kanzambe na biso liboso ya makambu. Nzamba la kisa biso nzela. Tant to sala makambu o pena nzamba la kisa biso nzela te e ko mele biso mabe. Tellement ekomaki siko ke asali ke non si c'est comme ça yende ngaza nazo benga ye azaka occupé na lingana mwasi mususu. Tala place au komi. Ok, beta na kobeta, on se retrouve na boloko sali crise. Nemo piqué crise on ko komaka na hôpital boyo lekani. Okufi. Ou bien crise on obimika boyo côté oyo ezo sala, côté ezo sala te. Osuka wapi? Moi si on a koyo lingo lisusu bongo. Basi musuba linga bato na ba intérêt. Mibale musuba linga bato na ba intérêt. Mais problème eza ke to sangisa kanzame na makambo obiso to salaka.
faut ko sangisa pena nzambe eza mutu moko abenginga ebisinga ke bili yo vraiment lolenge to mona kayo eri moko kangisa suki eri moko kimina basuki eri moko bolata ba fashion makasi eri moko bozongele ba chemise ya minene mais to comprendre que est-ce que yo binzambe je vous dis bien na ebinzambe nanga na salelaka musala ona salaka oyo ndezo senga net film nazo tourner awa ezoleka na kini awa esengi na kangisa suki na kangisi suki soki sengi na jouer pasteur na fongoli suki na jouer pasteur parce que c'est mon boulot alors mais je connais la parole de Dieu na tambola na robanga nzambe yango na pesa bino conseil trop référence na biso ezala na Bible tout temps la biso nyonso na makomi ya nzambe ndeko nanga mobali tu as mal fait je te condamne alors kende lisusu senga lisusu pardon et pas moi si na yo otalisa eloko nazo banga nanu qu'est-ce qui prouve que tango kolimbisa yo ozongeli ye lobi kuna baboyi lisusu abima po azana no kakuna na ndako wana soki lobi kuna baboyi lisusu abima keno atikala na bana okokanga su motema obe ke luka lisusu leki ya député po wana ke na luka leki ya pasteur okeloka siko leki ya député omoni makamongo eza mwa pasi epa nanga po na mekempe kopeso lisusu deuxième chance. Il faut vendre les sous pour natala nanu lolenge no est-ce que tu as changé eza malamu te tango tozo vivre na mutu avant osala mabe kabwana na mutu na tikala na banzela na yo ke sa banzela na yo to tika ko sala ba surprise ya ko sala bana bato ba surprise eza mabe na vie les jours ba ko surprendre yo o ko regretter les jours ka ko surprise na yebi mobali mo boye akanga mwasi na ye na mobali na ndako makamuna mona azo pena nini neni tournevis azo chuba pena mwana mbalo na ba tournevis biso nde batuto yeko kabola pona nini parce que akangi mwasi na mobali na ndako mais mwasi akanga ye na ba hotel mwasi akanga ye na ba terrasse mwasi akanga ye kututina na ba bonne na ye na kati ndako mwasi azo kanga ka mobali na ngazo salanga boye po nini oko berisanga maladi ya motema mais les jours kaka mwasi asalaka yango ya chuba mutu ba nini ba tournevis et ça la capacité mabe yo zomo nozo sala moninga wana yeba ke sala ka moninga wana pasi soki ba sali yo pe mabe wana yeba ke moteme ko sala pasi avant de faire ça kabona na mwana batu alors sala ba vie na yo ou bien ndengo monaika ke no komi na position ke no mwasi ya kolama na ndako na yo mwasi ya ko sala misala kendo se présenter na famille ya mwana mwasi kende ba yeba yo ata soki bo sali prédote te présentation te quand même atap ndako azo vanda oyaka bondo ngai vraiment na s'engager na mwana na bino mais je suis en train de se préparer au talisi pe na famille ozomona alors famille va comprendre te mwana biso azaboye mais tokolinga te mabe koma OK merci papa merci maman ou bien merci noko tu vois alors soki ke obengi ye akoloba non na moni kinga na bengi nga lobi ki na 16h na kende kotala ye tellement ba yebi déjà kinga na famille ba ko permettre ye akende. Alors yo salé en côté OK pas on a kelinga le qui a passé yo c'est le qui a passé à za pasteur le qui a passé à zana molimo au pasteur azana non le qui a passé à zana ba vie na ya zo sala pasteur ça passe hein ça pasteur ça pasteur ça passé est-ce que aza na molimo passé à zana ça passé à zana nguya ou bien il passe à pasteur non. Maintenant, merci Billy. Maintenant, tout nanana. Qu'est-ce qui fait que non, au gros, on a relation à Moutou Boyen, balandina, on a relation à Moutou, et puis c'est bêtement qu'à rapport à Bozo Monanate, et puis on change les côtés, on vient mis les aranines. Dans Bolingo, ça, comme on a moi, c'est chaque fois, y a un parce que bateau bazar non, mobile n'a pas et puis moi, c'est nakin. Ah, pourquoi pas basala que non, à que Kolinga pas ailleurs, pourquoi pas que Zara, que non, Zara, que non, mi bal et puis moi, ça zo Monanate, et puis à l'objet à me caper que ça, moi, libanda. Omoni kindumba ya mibali nde komisa bango na makambo oyo bo eskizenga mobali oyo ayebi kopesa mwasi na valeur ata mwasi aza musika akoko sala mabete ako supporter les jours tant bazokutana mwasi na ye a se retrouver pas mwasi na ye mais mibali oyo ba mesana déjà ko sala ba vie mabe vous comprenez? Yango wana pena ba continuer ko sala ba buzoba wana ezana mibali mususu ma chérie ozana ina palais atiki yo nanda kuboyeki ake musala te okopana ake loko basi mususu bazali omoni mais eza malamu te eza malamu te boye daka biso tozongela ka ba makambo yo te tozo akata ba sujet mususu o izo concerner makambo mususu ke tozongela ka makambo moko na Congo check poto ebisa kabino eza mabe makasi mabe à la prochaine occasion ba sujet ya bato ba sala bato mabe o soki ozana ngo ko benga ngate na intervenir te. Parce merci Billy. Maintenant, ce que la fille a lobby à Salanini.
Anzima pardon à mobile parce que toute la famille d'envoi même maman à mobile bazo supplier consoler pour que azonga sous na famille na parce que azala toujours le bienvenu na famille on a dans bazo luka un peu hein azongela na consoler o yakala on a mais consoler azoko kate mais dans à l'objet de la douceur na na bolingo mais chaque fois na azoko kate dans Billy pesa ina conseil à me kosala nini. Oui na ocho lobake o zoatan ya ko raisonner pour bolingo et la passe. Bolingo est difficile. Moi je peux te donner des conseils que kozongi la mobile wana te. Yo moko zongi na ndako vandi bolingo matiyo OK ozongi le mobile. Ozomona. Ngana ko ebiso ke kozongi la mobile wana yo vandi oboye kozongi la ye. Ou bien na ko ebise zongi la mobile oyoki conseil nanga ozongi le mobile ozu susu déception mususu. Okoloba nini? Omoni ba conseil ya Billy. Billy a pesé un conseil ma Billy Billy nde muto akotinga na libulu pour la deuxième fois. Na koye bisobo e bolingo ezali kama motema. Yo moko tala lo lenge nini oyo bolingo za nango epa mobali. Tellement que famille so basenga pardon. Biso nyonso avant tola to fuka marato lo baka Seigneur pardon nous. Tellement que pardon eza vraiment puissance qui libère. Limbisa ye. Yo ka bolimbisi ya famille o bazo senga. Mais binomi bale bovanda bo solola talisa ye mabe asali. Oye parce que principe ni no kotambola na ye. On dit en français en faisant des erreurs on acquiert la sagesse. Barère oyo salaki liboso ya kopesa bolingo nyonso kozala ne soki ndenge nini sans contrôle. Yango sko mbala sima oyo zala na contrôle na mobali. Ozomona yeba siko façon ni ya kotambola na ye pour boko ye lisusu na mbeba wana te. Merci beaucoup Billy pour na conseil na yo balobi fo osala sage, balobaka une femme sage bâtit sa maison et puis l'essentiel la renverse. Donc, na vie, il faut pas au nom de l'amour et puis na kenaka tchanga dedans. Tant ozo kende bolinga na muto, il faut bozara na ba principe et puis ba projet au boza nango nando linginga boye, to tambola beto sala boye. Donc quand on tolobaka, merci na balandignon, ça te chuter vers la fin Billy, ce qui ko pe sa ba ya yombote. Merci beaucoup. Na pesina nombote nanga vraiment et pas ya mon boss, le patron, leader à Pembe, Papa Sibo Mutombo, sans oublier le cœur sensible, moi Simbiji, l'international. Yeso kia Simbi micro, banyama ya mike bakimaka. Ce que vous avez ma mike ko so yo bien. Ce que vous avez ma mike ko so yo. Pour yeso kia Simbi micro parce que Zambiji, banyama ya mike wana et pas katakambango. Oui, na pesi mbote nanga na code la mama ma grande sœur propre place aux alipena bambote belé na pesi bena mbote nanga na Jili mambote bambote belé pena place aux ali na pesi sous bambote nanga na Sanzo da Costa Kamela kabamba o sololi yo solola kaka nengo sololi wana vraiment sali bien yo solola kaka bambote belé. Merci beaucoup Billy. Merci na balandignon sur Congo Check TV. Na pesi bino un grand merci bayo bozarana pour na sala ba commentaire et non ya critique mais bo sala ba commentaire ya bato oyo batanga batamaye la yo ki lisolo puis apesi muninga conseil et non bato waza atchaka neka méga pour na rofinga atchaka méga pas le baba de n'importe quoi sur bah si j'ai autopé ça donc on a pesi bino ba salutation bi pas une so besoin mais puis bah un grand merci. Je dis encore un grand merci à mon boss Papa Sibo Mutombo yende mutazo sala que tout monde na ramona na raboy na pesi sous un grand merci na metiti ma dans so bomoni bilili boye eza grâce à metiti ma papa na Carnel et na pesio bambote ya ebele. Je dis encore un grand merci à Ornella mon père on a kati à Suisse balobi yende makambo moi so ya mayele dans la femme sage quoi. Je dis encore un grand merci na héritier Kasongo na kati Afrique du Sud. Moto akena na Afrique du Sud pona roluka. Abina kena Afrique du Sud pona do la douceur na luka. La luka vi na mboka bakoko chance pesa melanga te menaye a na mboka bapaya pour que na bunda. Na petit sous mes big salutations à ma copine Hélène Sophie. Je dis un grand merci les sous na bayo bazo soutenir nga ba famille nanga et je vois ma sœur Renate motema ya winner balobi bangonde makambo bienvenue na mondango na petit sous mbote nanga na Arnel moi si ya mkuse ya Pembe moi si alobaka avec décision na petit sous à ma grande sœur Cédrine Seka moi so aluka kalobi de la douceur na rova na tena zela mobile ya pesanga na luka na kataka pongi 5 heures pour na roluka à ma grande Nique balobi femme noire femme africaine
tobengaka ye Nico mama kulutu ya bana. Je te salue là où tu me suis. Na pesi mbote nanga na Carmela Kabamba motema ya l'homme puissant yende makam Carmela Kababa yonde dans tozo zela ah to sala ngonde to yokanaki. Na pesi susu na Alba Kabuya na kati ya OCC balobi yenda simi makambi ya hydro na lingi bino mingi soki nzambe azongi te tokokuta na susu na mbala ya sima. Check. Une surprise agréable. Une surprise agréable na MP Domi. Fret maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cycle. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu okozala vraiment de cycle. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi malamu vraiment na kati ya agence MP Domi Fret Maritini. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Congo check TV, Yasibo Mutombo. Congo check TV, Yasibo Mutombo.